Les amis TV abisso mokoe. 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 Le banda boni, yo fina les amis c'est cha kitoko. Les ana image à qualité, image zanga likwanza. Le banda boni, yo fina les amis c'est cha kitoko. Les ana image à qualité, image zanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Les Amis TV. Composez www.lesamitv.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Miss Gracila. Donc aujourd'hui je suis avec Nuance Musique avec celui qu'on appelle Hamburger, donc le grand animateur. Mais avant déjà de lui dire un bonsoir, j'aimerais déjà dire un grand remerciement à celui qui est derrière la caméra, Dimitri Bongania, pourquoi pas toi, Papi Mokoto, mon boss. Et là je vois mon partenaire privé, plus de 54, je suis avec Hamburger, le grand animateur, il y a Nuance Musique, à qui je salue directement. Bonsoir. Bonsoir, Gracila la charmante. Boni. Ouais, Kitoko par la grâce de Dieu. Santé normale. Ouais, très bien, t'as rendu tout ça. Donc, pour les Nuance Musique, combat de blic, en plus, c'est la mode de place à mon boss. Et merci vraiment de l'opportunité. C'est ça, on est difforme. Hamburger pour tous on a moi parcours nous sommes un hamburger directement dans Nuance Musique. Hamburger ou chez bango akani moi na parler to aleka na ba parcours ebele moi na parler bien éduqué le rôle de la musique la passion na ngai na nango vraiment mingi ya musala na ngai donc monaki na s'intéresser na mingi. Donc Hamburger parcours les a vraiment bien parlé, l'orchestre va parler, après on a pas fait dans Montana et pas fait dans Dakumuda. Et pas Dakumuda Newman mon lemba donc on a fait dans mon lemba. Parce que wana parcours mukia pour ne pas fait dans Montana, et pas fait dans Montana vraiment Rabando est bien dit parce que Moussala nous a eu moi mukia quoi. Par rapport à port on a fait dans l'orchestre. Donc on a qui le mois qui vient de combat de plic à Nemakam. Le sentiment qu'il y a de bonnes choses ici. Hamburger à l'équipe, tu ne pouvais pas frapper la porte ailleurs, il n'y a pas de jeune leader. Pourquoi vous prenez un caca pour ma Nuance? Bon, pour ma Nuance, ça a Nuance vraiment, ça m'a pomba. Tala banzembo sala. Na wenge wana nzembo sala succès pour le cas représenter zati. Nzembo mesala succès pour le cas représenter zati. Na éviter ça au contraire nga. Ah te na kati kuna batbayemba na bon nzembo sala succès pour le cas représentant. Nzembo betama. Et beta na ngombelo sala succès depuis ma sika. Aya na innovation na wenge pour batuntu. Bayana wenge bauta ba quelque part bani mais yes quoi utani dans le néant ayi na port na wenge ya monu wa flake bolo ka de clip pour ma Nuance donc aza vraiment na art na nzoto aza na art moto aza na art na nzoto ebana ya aza vraiment na art wana donc mona kina ngana travailler na zui ya ebele na zui vraiment ya ebele au sakana tete on dit ça on a bien on dit ndinga parler Hamburger na bien pour ma fan ba choufion ça on dit ko benga Hamburger na msaka on dit et tout vous n'avez ça on dit et au moins on a un problème t'es que vous allez diriger par un jeune leader. Non, un jeune mon père on dit il retard mais là ça la tête on a pas non c'est pas un problème ça là c'est un chef ça rappelle on appelle ça quoi donc c'est normal un chef mutum na rôle baneni mutum suza rozala leki na yo mais na musala za chef faut tout ça pour les na musala kileki wana za mama parler donc combat de plic ayebi kozana bataza social aza bon a travail belé
apporta mpe biso baanimateur implice parce que mosala wana vraiment eza makila mpa na ye yango moni nazalaka na sermoso nde nakoma travaille na déplique. Donc, nous allons vraiment pour faire plaisir à tous les abonnés de les Amis TV, surtout à MK, mon habillesse de luxe. Est-ce que tu as un nom qui est au canal on dit shawarma na Kabongo d'abord? Kabongo. Kabongo, la police arrêté. Kabongo, achubelinga mwana mukile Kabongo. Yo ya asali yande filima banisharia. Ah yo ya ale chu achubelinga mwana mukile Kabongo. Dimiti na ngaye asali yande filima banisharia. Ah adosade papa. Ah oui, là c'était pour faire plaisir à celle que j'appelle mon habillé de luxe, MK Boutique d'habillement mix. C'est pour papa Dimitri Bongania, donc on a su qu'il y a Dimitri Bongania, mon tomo combien? Ma grabo ya mo, mon tomo combien? Et en vrai, il y a des lignes de Zayayo, mon tomo combien et tout. Et là, nous sommes avec Andy Hamburger. Andy, est-ce que vous aurez peu chance pour dire, pour voir comment va créer l'orchestre de l'État? Ouais, na bois pas finalement montana na ndolo na bois. Est-ce que tu vas crier ou aïe andolo allez andolo mama na belaka emo kongo pasi ale kutu koloba te apesanga gitsi na vuanda ko ale mama ndolo yaya andolo mama wana zaki nzembo moya kimboka oto sala na fena masome apesi ba moto place ça donc c'est ça ben ah on dit que tu as une détermination et le gozo malewi max ça ma oui le malewi max là c'est pour là il a pour faire plaisir à toutes les femmes du monde entier à toutes les femmes il y a les Amis TV là je vois directement Takanona celle que j'appelle la carte qui gagne et malewi mars le 8 mars le 8 mars ah ouais, donc la détermination la dégénérique non chanson mon au président Pessi de retrouver péché vraiment dans hamburger ouais mati sa pression tombe la pression mati sa pression mate de kando maboko bange mati sa pression atobila kana moto zambe loketo eto ana moto yaya loketo nzoto yaya zoga dance yaya zoga dance ça dit que animation micro animation avec charme il a toujours kanga kebo opéra donc ozo charmer l'animation bana charme té mais au gang on a payé à moi beta na monte beta ebeta na monte nayibi kuelo mwa likolo na moni ya koninga na moko boye wana wape kale mali wana siko yango wana ndede te soto ninganana ala butu koningana ambukia obina ta bafana te yango ezaka boye toningana na 5 place tokenda biso mosika te okozala mpe na ventre nosimbi okaka boye donc ya munene kawe ka munene donc okende mosika te wana okaa sur place toboyo boka lokolo komi sote oyo buka na pamba te toaka na sur place ningana ntango oyo osala bomoi sepelisa donc toza nonga sur place natike eza simple vraiment donc nayebi te moko so ebini te soki ebini soki pe asisi koloba te ça c'est détermination toza déterminé parce que mwana nzambe surtout kotima biblique mwana nzambe azalaka toujours déterminé toujours na foi ayebi mpe eloko kosala donc toyebi oyo tosalaka eza boulot na biso tozopesaka savoir faire na biso donc mosala eza correct donc kitoko makasi mokili ebina toyoka te lobilobi ondi aki peut-être na wenge mosusu akompo critiquer de pli kautukonde asali yango te loko te wana eza yakutu bakri wana ngambu na ndo memango te wana ya genre na ngai te nga na animateur mo bien éduqué donc eloko eleki na bolingo eza te l'amour est plus fort que tout donc ata moto akosala mabe folinga ye kaka yo okodomine mabe oyo azosala parce que bolingo ezalaka fort donc bolingo ezalaka mpe nzambe donc toyoka lobilobi te aki peut-être na orchestre mosusu bando ocritiquer nga ma nazalaka genre wana te na critikaka te tolobaka vérité
donc ya mabe nde balobaka tobwaka ya malamu tokopie nga kopiara ya parce que mingi bazalaka peut-être amoni qui habite na ye ne ba nion safulanga non nion safulinga nion safuli omonaka lobele bakomi kutu siko wana sikomoni ke eza mabe na bango parce que so oyeda pa moto na bonne foi na ye alakisi yo afuli yo mais fulinga ye atoka bwana ye faut kumisa ye faut na mort na reconnaissant ok reconnaissant na mara bien fait au asaleli yo so za bongo tembe moi que atayi yo moko parcours na yo eza toujours limité. Ouais. On dit est-ce que ma production ezalaka soki Nigeria kwa boboki le 8 mars to avant le 8 mars vous avez ma production mosusu. Bon ma production eza vraiment la production eza wana ba production eza mbefo ba bureau signé marambo tout poto to fixer date to le bango mais ba production eza vraiment biso betara vraiment tozaki na ba Luanda tozaki na ba Kikwiti tozaki na ba Kolwezi donc ça tima biso betara na biso donc pas biso ratara tetala nuance. Ah oui, là c'était, on dit hamburger, donc c'était pour faire plaisir à celui que j'appelle partenaire privé, plus de 144, et pourquoi pas l'homme du Versace. Quand Yaweli est là, on a vu de bonnes choses, comme ne dire pas. Donc, nous allons encore revenir. Le 8 mars, on dit hamburger, tout ça va créer, il y a hamburger, shawarma, pizza. Le gâteau le plus reconnu du monde, il y a partout. Il est partout, donc tout ça bien bon. Et là, nous sommes déjà arrivés à la fin de ces numéros. On dit il y a Souka, pour faire plaisir, il y a Obarata qui peut être il y a 6e minute. Parce qu'on va mettre Souka, et moi, Souka, il y a Ibé. Eh maman, pourquoi que nous wapi, yaya, agosala no nini, yaya, yo yaya wapi, ah le papa habitué, pourquoi ne yase na biswaye, aye, yo yaya wapi, ah ok no wapi, comment que no wapi, oyebi koyemba te, comment que no wapi. Merci vraiment la pesimbo te na fait nanga, ilo sentsumbo, ingénieur Jal Kikita. Na bongo na Paris na mona Zenganyao vraiment bambota trop so na kena ngola na mona Western Chivundu maître du Kando Maboko Banki coach Bandudi Adostar balobi Alain Visor na Luanda bambote belé Levis Kiteba batutu ya Luanda balingara Andia Burger Jetou Shiba Radisha Elisabeth merci na ozo sala pona donc Mami Chodior Kimberly, la patronne à Rosaranate, merci d'avoir fait la charmante. Il y a des journalistes vraiment, pardon, il y a des journalistes qui ont Mouma C4, au cas où Kovo, pardon, il y a la caméra pour la Dimitri, c'est-à-dire que le caméraman, moi, Bogar, quoi, pardon, la chérie Balingara donc. Ah, au commission, on a reçu mes missions, on a ça Dimitri, Dimitri a engagé. Engagé, pardon, vraiment, il est engagé. Numéro plus 244, il y a Willy Moucheni, code mondial 84 21 69 543. Plus 244 84, plus 243 84 21 69 543. Merci vraiment. Batutu Balinara, Pomba Nuance, Batutu Balinara, Andy Hamburger. Donc, amour. Ah oui, là c'était on dit hamburger. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro. Un grand remerciement à tous les abonnés de Les Amis TV. Continuez de vous abonner massivement. Et pourquoi pas à toi, Dimitri Bongana qui est derrière la caméra, c'est lui que j'appelle Montomoko bien. Et pourquoi pas mon boss, Papi Monkoto là, je vois déjà plus de 144 partenaires privés DNP. Pourquoi pas toi, l'homme de Versace. Donc, Prince Yaweli. Et quant à moi, Gracela, et quant à moi, l'homme de Versace. Donc, Prince Yaweli. Quant à moi, Gracela Miska, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna ngoka na meeting ya député. Mais boto la skoye komelinga. Wapi na Les Amis. 2 micros à la fois. Ni par ailleurs kaka awa na Les Amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment et
Kolo, balobi, nulle part ailleurs, kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Bon lukanga kunate. Bon lukanga pe mupanjo te. Bon lukanga pe likolo te. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi bino subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo kocha na lisu pela ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni, okoyeba ko bosa na ngonga te. Eki bisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala. C'est-à-dire ko bila yo ok c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso o les amis TV. Yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na buko ya bokonji ya lola. Mais ceux qui s'abonnent te Nzambe, n'a single yo. Ato ko tele lola. 10 jours ya lifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suko tumbene de boko. Oyoka nenge shwaka. Suko tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka shoma nyonso na po o s'abonner qui te na kati les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning, my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.